Jacob interprétait. Abimo yoane zangaye. Sans avoir les maman na yo. 11 étoiles les abandeko na yo. Abi il a fallu encore biso. Ngai na maman na ngai. Ngai na mwasi na ngai na bandeko no ba ya kofuka mela yo. Amen. Or Bible suka ponda betaki ndoto wana bandeko na ye bakomaki na haine contre Jacob. Na pesa lipa. Yona Christ oyo azolobaki azape lipa bomoi. Amen. Parce que il faut yakaka na Bethlehem. Bethlehem eza ndako mapa. Ye Christ oyo aza lipa ya bomoi aya lisusu na ndako wana. Yango alobi ntango opesi vision opesaka na provision. C'est-à-dire vision Bethlehem ezali ndako il faut ezalaka na mapa. Mais provision moko il faut ya lisusu na ndako wana. Et Christ ayaki comme provision. Amen. Parce que où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Voilà ba mage, ba astronome. Amen. Au grand à l'étoile moko ya ba marié kaka. C'est-à-dire yo libala soit de famille na bino libala les facile. Et dans la famille mususu eza bongo. C'est-à-dire bango libala on dirait ba la guerre la bomba bala kaka. Amen. Parce que koko na bango azaki l'étoile wana. Amen. Et dans la mutu mususu azaki l'étoile ya commerce. Il même abandonné à au pire. L'homme beaucoup m'a dépôt. Amen. Parce que quand on se monte à il y a une étoile loin à commerce. Pendant que nous sommes éclatés. Zamba l'obisa agaka. C'est-à-dire pas pour la zamba il fait l'obisa. Que y ait moutadanga ne coûte mais kala. Amen. Alors on se monte à Jésus on a tenu compte de yama loba compte. Tant que nous sommes à sentir sur la Jésus. Parce que on est pour la guérison, mais à la société. Bible dit que j'ai dit qui compte à Malobawana. Pour la Christ a talé dans mon tour, on a tombé à l'eau, à la pose à le passé. Amen. Voyez un rôle, j'ai dans le mouton Yozoloba, à la famille mon pauvre. Avec ça, la pauvreté, mais même moi, la soupe. David a dit la pauvreté ailleurs. C'est bien mon tourana. Ali la pose de santé na ye. Ali na ye bate moto na tandengeni. David problème de la ikata. Ce qui moto moko. Azali to atika na libota oya Saul. Mais tiba malobe koma tebele. Et dans la moto moko na dans makolo ya kobukana. Alléluia. Problème na ye dalini. Abukana makolo. Ada la gilet. Pour la 21 jours, mission à Bagra. Alors les hommes, mais ça va pour la Bagra. Mais hier, le bien que pour la vie, on a la moi, oh, il y a Koufa. Pour nous, mon angai, oh, Tchangaka. Alléluia. Dans le médaille, hier, mon petit bochet, avec mon anda et l'autre côté. Parce que Adam comme considéré qu'Adam pour moi on est Koufa. Moi Koufa était le côté. Était le côté. Mais pour nous on a une table à roi. Nous devons lui montrer des mains à votre attaque. Pour nous on a yada mama passa. Alléluia. Aujourd'hui ça ma belle nyoso ya Saoul on a dit papa na bino. Pe avec Tiba. Il faut passer les pères et à Mephibosheth. Mephibosheth doit avoir mon aide dans le côté, dans le bois. Alléluia. Dans la yom de mon le côté de la bio dans le logo. Dans le bibani de Valikate, on a le logo. Parce que là, mon amour de la Tanaï. Dans le côté de la appelé, mais il faut de la Tanaï. Est-ce que c'est Amen? Parce que nous sommes là. Ce qui ange a quitté Ningisimai. On a le premier à la qui guérit. Donc, on est là. Bible a eu moto nyonso na piscine à Bethesda abikisama ki oza ki malade. Mais dereka na moto moko oyo akweko kita na mai tepo atanga ki moto ko kitisa ye. Ye asana malade pendant 38 ans. Tout au total. Mon a commis déjà 38 ans. Donc, on parle de la maladie à Tata Oyo. Mais Tata Oyo,
azalaki na mbeto mikolo nyonso azalaki akolala na mbeto wana na maladi na ye pendant 38 ans achangea mbeto te mais alosepela na guérison ya baninga mosusu. Alleluya. Po yebaki ete lokola moto azobika nga mpe tumu na nga ezali nangi na biso lepanie circuit d'accord tumu na yo mpe ezali beta to loba yanga mpe kozala. Amen. Po moto aye bible elobi ete moto wana na mai akotaki te me bato nyonso bakotaki na mai babikisamaki. Alleluya. Atona moto na poto te atona moto na gouvernement te atona moto toki wapi te me na émission moto azali oyo tomonaka makambo eteka. Amen. Ekoyo na esalaka makambo oyo koplikaka bato yakotaka ekoyo bato bakokota te même na sa demo akotaka ekoyo balobete leterni epai na akotaka eteka. Amen. Mais Bible le bien de la carte à Boutou. Alléluia. Le banan est silité. Baba banda qui va aussi ça. Est-ce que ça amen? La carte à Boutou va au Kengela. Ba fongo la mise ba dans la pierre à da souste. Ba bon ça dit que Pierre a dans la kina. Le ba j'ai la clé. Mais à la table de la Yobima. Pour Odana. Alléluia. Dieu nous a pour tout le monde. La vie de l'homme a amené le Kawana. Dans la vie de l'homme, on a dit ça. On a comme un angambo. Mais pas de la communauté. A commis pas dans l'ensemble.
Nzambe. Pour on a la fumola. Qui vous peut faire? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qui vous peut aller? Bon, on va aller dans malade, comme il a osé dans le malade. On va aller au Bonayo. Et comme il a Damouya. Et comme il a Damouya. On a fait un Satan Mawate. On a dit Mawa boxer. Il y a un combat boxer. Boxer doit nous mettre. Il a dit qu'on va au petit côté. A aucun de la petite souka. A d'autres vignes à aucun naïo. Et nous, on ne va pas faire la démon. On ne va pas faire la tata moitié du vote. On ne va pas faire la démon du vote. On va faire la démon. Bénédiction dans le sopano na kati nanga et 2021 tango likolo ba bénédiction au nom de Jésus prions. Père éternel, ton pambolio le véritable Dieu, ton pambolio l'étoile brillante du matin, ton pambolio le rejeton de David, kumbama sanjolama le lolo vipeli bena libela papa na mozambe na yondo bénédiction grâce. Yabokusora liboso yangono lotika 2020 na maboko na lo yawe nzambe ete ya solo zona lokumu 2021 et dans l'élévation la prospérité ya paix na kati na biso na tina de kombo na yokolo yosha et dans lokumu tobonela mbuya molio mosanto na kombo na bino basanto na lola nzambe tata mwana mpe molio mosanto. Alléluia. Papa na bozambe epilepsie, odali kolo attention ya diabète, odali kolo maladie nyonso. Na yango papa na dana kondima, yango to bengi yo Jova Rafa, l'Éternel Dieu qui guérit. Yo pesa kabana na bandeko bazangi bana. Yo sala opération o ezangi cicatrice, yo déboucha ka ba trompe eza bouché. Papa na dana kondimete, tongo lelo ezala bikamwa. Tongo lelo sala la moto moko bolamu. Bénédiction, tout le monde dans la guéri, tout la béni, spirituellement et physiquement, pendant l'eau qui peut la libéra, tout le monde est là comme le kitoko, tata mwana, père mon Dieu, santo. Alléluia. Go!
elamba oyo ekabolaki mai oyo babengi manteau ezalaki na onction na kati na yango. Bible bi apôtre Paul na balinge azalaki kopambola mpe bato nyonso ya maladi bazalaki kobika kaka na bilamba ya pamba. Yebisa Nzambe na njani elamba oyo eloko nyonso ekozala touche na yango ezala sanctifie ezala purifie ete bikamwa na ekota na kati elamba oyo na simbi onction na yo ya ndenge nyonso ekota na kati na yango ekosimba lisusu moto na Nzambe emema bikamwa. Au nom de Jésus nde tobondeli prions ojalisi ya likolo na se kumba masancholama lelo lobi mpe libela limbela papa na bonzambe na yo monisa bikamwa poza atikete na nzete na mba oyo esimbi moko na esika oyo kobana na biso basali na yo ya bonzambe tikete bikamwa na yo onction na yo ekota na kati na yango esala misala na yango oyo ekabolaki mai oyo ebikisaki babeli oyo kolongola mabe na ndia na biso kobana na ntango etanelo mabe dans le nom puissant de Jésus tobondeli mpe tolobi alleluya. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Simple.
ezwaka na sembo na yo mwenda na yo yakitelama Amen. Nous avons la suite à prier la thème la récupération. Mais les gens qui ne musique pour ton service. Tu viens dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. De la maison de Saoul, nommé Chiba, que l'on fit venir auprès de David. Pour comment la bénédiction est l'équipe. Est-ce que amen? Ayo qui amen ou amen? Parce que moi, le premier Gaou n'est pas Gaou. Le deuxième Gaou. On a donné au confirmer bénédiction. Est-ce que là, amen? Même le mariage, oui, il y a mon bali, il y a un confirmateur, mais oh, il y a moi qui n'ai pas confirmé. On a dit l'élo là, l'élo. Et pas yo dans l'île de Balamoto, la première pour quitter la terre. De l'opima mungonga kokauka. Batuna yo, on t'a kiwa. Et il dit qu'on t'a dit que c'est un jour. Et c'est amen. David, l'homme serait le cœur de Dieu. Oyo Nzambe, atina kiba wendre na bandaki musalate. Pour abanda musala ona yebisa bino tango nyoso. Tuli Nzambali ngia pambola yo. Il faut banda kolela. Parce que bénédiction Nzambe e banda kana makambo ebele. Même dans le but Joseph na do pambola yo. Yo kokonda même limota na yo, mais qui mbala moko te. Amen. Après déjà la souffrance, bateki, babouake na limula koti prison, mais ni pas mon la mweza wapi. Mais souka na mwe kokisamaki. Amen. Alors même les lots, il va y être si on pas mola maki. Si vous avez un accomplissement, par matin, 21 jours au Bundi. Alléluia. Mon ami, après la révolution, va passer les doses. Il y a évité si va passer les doses. Tu veux combien de temps vous avez ta voix? Est-ce que ça amène? Alors David a dit au roi même Saoul a dit roi. Akundi Sakaye. Ataki na problème pour avant na pendana na kiti ya Kimokonzi. Malgré l'ibasi piment qui est dans la roi Israël. Mais dès na moto moko parmi un bana ya Saoul, wala na kombo Jonathan
azalaki komona na kati ya David eloko ezalaki. Amen. Malgré papa azobundisa ye, malgré bazoluka baboma ye, mais Jonathan azali koprotege ye. Tala moto azali eloko baprotegeaka ye. Pamba te mokolo eloko ane kokokisama aokanisa ye. Alors Jonathan azali koprotege ye. Oyo nyonso bazoluka basala epai ya David, Jonathan azali koyebisa ye. Mpe na suka nango Jonathan asalaki alliance na David. Nabi moto moko azosala alliance na ntongo lelo na Nzambe. Est-ce que ça amen? Alors, tant que vous avez alliance, moi je suis mobile, vous avez soumis balete. Bokomi moko. Amen. Donc, oya yo komi ya mwasi na yo, oya mwasi na yo komi ya yo. Ndenge moko awa Bible zolobete David tambataki alliance na Jonathan lobaki ete tango Nzambe akopambola yo okanisa mpe libota na nga. Amen. Mais libota yango nyonso basilaki na kati na etumba David aye kozwa kibokonzi. David ntango aye kozwa bokonzi ndenge Bible ezoloba ete Alléluia. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison ya mbala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasa ya Yesu nakoma yo Yesu. Alléluia. Sikulanga. Alléluia. Besolonga ya makilana yo.